Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Shot News. Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Hein. Donc, toye lisusu na émission Nabiso. Oyo to lakisarabino ba différents makambu oyo se passé na kati ya mokili ya se to ba découverte to salaka toujours na kati ya chaîne Nabiso EHP Media. Lelo toye awa na Kingabwa toye kokutana na ndeko na biso ya mwasi oyo ba bengaki biso azana mwa problème na nzela ya mwana na ye ako se présenter pe apesa biso mwa petite explication ya mbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo Nadege. Nadege boni nini ezotungisa yo nini ezotungisa mwana oyo lingaki omeka ko expliquer biso pe na balandi nyonso to bazotala ni tungisa mwana oyo abotamaki bien ayeko koma ba 3 mois na yeko mona iloko mo yeko milikolo awa eme loko akiste to yeko tambwa na hôpital magoto mo okati to tambaki na hôpital bo bio ezali microbe ti to meki simbite je suis na vani bolange couche na refunwa na romona eko kita awa na si kita na o hernie bon emo idinganja ki makasi magetu makoki zate on ovane so ke zo mi fa le kana opération to batu balinga mbobo koko yo simba te c'est qu'il faut hôpital. OK balobi eza hernie nde mtezo tukisa mais ba recommander il faut à passer na opération. Fa le kana opération. Est-ce que vous avez une valeur moko oyo balobaki pour une opération moto nini? Est-ce que vous avez une valeur moko oyo ba déterminer? Na kende peti. Deka batala kiana nde jour ekitaki wana na kende kuna babi za hernie. Na hernie na zonge so hôpital mba mi balé sauter. Pour ma coquille ça l'a été. Ni na zonge zati. Voilà, chers internautes, comment on a nani? Nathanaël. Voilà, Nathanaël yeyo, Nathanaël bozomonaye azana problème donc ezaki liboso et vimbi na côté moi likolo awa mais petit côté ya testicule et puis sikoyo ezopesa image lokola ndenge ba yebsi bango eza hernie il fallait quand même à passer na opération yango oyo ezotungisa maman na ye maman Nadege sikoyo est-ce que possibilité moko ezali te ko komana na ba médecin ba meki ko sala description ba meki ko talisa yo réellement loko esengeli basala et puis ça va coûter combien pour oza quand même na idée bongo tamususu pe biso to à travers notre émission batu baza pena ndenge nini ya koyeba eloko nini bakoki ko sala pona Nathanaël na kindaki peut-être na liboso na docteur ba fallait une opération le roi ndaki na mbongo te mais na tuna pe prix ezala pété na tuna pété comme ça ko tika ya sakana na moni aza déranger nini okoki kobakisa mama mpona baye nyonso bazotala biso eloko bakisaka we papa nde bomoni bweza kokita mpona moi soki journa malili ekomaka mpe ya monene pende kokwa nde ebetaka ni pasuka donc evimba na makasi soki aza vimba makasi mo akoma kolela mal à l'aise siko soki neti evimbi bongo kisi nini opesaka ye kisi nini amelaka mpo ota mosusu ekita douleur bayebisaka na tia tumbako mwana wa tumbako nani osimba simbi mpe kitia douleur mais kovimba te douleur kaka kokita tumbako batiaka kaka na zolo siko otia yango na zolo to ozopakola te nazopakola ye kaka mpo atisaka kolela. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mingi ya kolobeza te bino moko bomoni Nathanaël Nathanaël ye wana mais azana problème mwana oyo toyebi lobi na ete tamsu pasteur mboka tamsu ministre mboka tamsu député mboka tamsu joueur ya mboka oyo azana difficulté lelo soki pe Nzambe a tuti motema na yo osungi lobi ya mwana oyo Nzambe pe obosa na yo te ata na eloko moko amoke mama nini okoki koyebisa baye nyonso to bazolanda yo sikoyo message nini okoki koyebisa to demande na yo eza nini na population nyonso oyo ezotala biso eloko loba te na 5 ans lisungi basunga na nzela mwana ngai bongo so neti balingi babenga yo benga numéro 081 15 51 610 bandela ngo na lisusu 081 15 51 610.
Voilà, on a numéro tokoki kozwa Maman Nadège, donc oyo auti kopesa wana 081 155 16 10. Voilà, on a numéro oyo bokoki kozwa Maman na biso Nadège. Voilà, merci maman. Bongo biso tozwa na témoignage pe ya maman mususu ko bengela biso maman to ndeko mususu akoki kosala pe témoignage pona Nathanaël Mutazali. Mutazali. Avant tozonga na lisusu. Ya bijou. Ya bijou. Maman bijou. Voilà, chers internautes, tozomeka koyoka pe lisusu témoignage ya ndeko moko bazala na place awa. Bongo tozonga lisusu na maman. Tomeka quand même koyeba nde nini elekaka nde nini Nathanaël avivaka. Voilà. Voilà, tozozwa témoignage ya mama kotako kota na yo. Mbote mama. Mbote papa. Boni kombo nani? Kombo na bijou. Mama ozana ni pa mama na de. Na deja lek na ngai. Voilà. Tolingi toyeba mwa moke nini elekaka ndenge nini Nathan avivaka ba difficulté nini naza nango par rapport ya ndenge mama na deja uti ko expliquer biso. Bon maramba na ta tokamwa yango makasi po abotama bongo te. Mwa liboso ebimaka donc tozwaka panique moko epiara biso somme. Nde toyaka okende na hôpital. Tokomi na hôpital wana papa na yambi biso yebisa biso abi eza microbe. Toyo kozonga fara tozonga tozongela rek. Ntango abi eza microbe apesi bino pe na bakisi ya microbe oyo bokoki kopesa po. Bon nalobaka apesaka etonga apaka etonga kalima kaka. Après sima ya mikolo aye kosala fièvre. Là aye kosala fièvre tokokende na hôpital. Là tokende na hôpital yo. Tout ça c'est non examen ba c'est examen abandi kozwa traitement. Si leur papa na monika moite habite o ezali ba fièvre te zande hernie wana ezotungisa aye kosala so transfert tokende ba masser. Bon tala peka tozaka ne loko te. Moi pe toke ba masser ezalaka te. Toyo kozonga meka ya mwana ezalaka bien te po biso moto zaka dana kubanga. Journal na mwana sakana te nini te kolela na kolela. Ti sima mikoto yo mona eloko ezalaki mpanzi e kovimba liso e matina mpanzi ngambo oyo sima to yo mona esusu ekiti nde kokita nango nde place pe maladi e kovanda yango wana. Mais so bi e manifester so atie na mai alelaka mona evimbi makasi. Soko pa sivika bia lela jour wana ekovimba pe lokwa kitalatala. Evimba pe makasi. Siko partir na papa mo boya ayaka asala na mama yemu. Ndaye ko babi mo ebobomba mwana bovandaka na eboye ezate. Bolukela ngai $150 na CCB na ke coopérer. Nde pe mbongo pe ezaka te mona na te tisikonde tovanda na biso mais soki tungisi to tchaka tumbaku. Donc soki bovandi na boezali nde po bozoluka $150 wana ou plus ata 200 po boluka akena a passer na opération. Sikolo kwa mbongo emonani na mte yango tovandi kaka. Message nini oyebisaka si baenyo surtout bazolanda biso po c'est pas une obligation mais ezali kaka SOS oyo tosengaka ta musu na bato ya mawa to bato baza na possibilité akoyi pe kosunga to ni message nini yo moko lokwa mama kulutu na temps okoyi koyebisa bazali kotala biso. Bon message na opesa nzamba simba mitema na bango ayokela biso mawa na nzela na ta. Ayokela biso mawa asunga biso mwana leka na opération po azwa kimia. Message na osenga ka yango nzamba simba mitema na bango. Merci beaucoup maman. Voilà, tokomi na suka émission na biso, tomoni biso moko et il y a pas vraiment trop à expliquer. Tomoni mwana kombo na Nathanaël, Nathanaël nde mutaza na problème. Oyo nyonso tout a otutisa na image oyo
soko bengi biso to luka to passer yo numéro oyo so ipe possibilité ya benga mbala moko bango to famille eza bobengi na ba numéro oyo ba uti kopesa. Voilà to komi na suka émission na biso to lobi merci na bino nyonso to bolandaka biso to pesi bino nyonso mbote to préciser lisusu eza na bandeko pe oyo bazaka pe na mutema malamu to yebi déjà to tanga bakomba batu te po toza ko bloquer te mutu nyonso to amoni asunga mais to bengi quand même bana royaume association bana royaume na Belgique en tout cas total la paix situation oyo et sala malamu avec nos œuvres ndé go sala pe to matalikolo et go sala bien to pesi mbote na bino nyonso mama GH papa Edo Talibo Talima to komi na suka émission to lobi ndenge to loba to bosanité Clara de Bruxelles le fondateur bambote na place ozwami to lobi ndenge to loba na suka émission na biso. Glory be to God. Bye.